Okoko tata na sala munene mais po bimsa son un modèle. Est-ce que vous reconnaître quand même année on a hérité Watanabe pas bité na ici? Son ya bongo te na sala wana pété. Musique pe modèle wana te. Yande ko quartier latin bazolo ba ke Weranson azana un formateur mais sans talent. Ba revers wa masa na ba revers. Yo so ko lo bana mal ba master quartier latin. Bato basala ba sangani bango tout liboke. Pourquoi ba glorifier ka mutu moko fali pupa esili. Mais pas na biso. Ceux va glorifier ou faire, va glorifier héritier, va glorifier miel, va glorifier benani Fabregas, va glorifier Robinho, Déplique. Tala siko biso tozana ba gloire combien? Anet nzambe na bango wera, nzambe na bango, na ba ange Gabriel, ba ange nini tout biso siko. Nzamba quartier latin. Azan nzambe na bango parce que mutu asala batu. Ya sala batu. Omoni ya par Papa Wemba, le formateur des idoles. Le formateur des idoles Papa Wemba a prévié beaucoup les rois de la forêt. Tilelo, ils ont monté formé Tenet Bango. Beaucoup fait l'omide. A formana. Banaki, bana poto, bana mikili. Yokelanga eloko oyo. Soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko. Belengi. Taala esika ya kovanda. Yango oyo. Flat Hotel Joli Kabelo CPI. Awa soki oye. Ezali kambote kendo kosomba bakiti to nini te. Nyonso ezali. C'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba. Okokuta tout ezali. Cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po ata mikate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na ba cantine. Ezate mai pepele nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali. Po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami. Awa bazali meme na bar na bango oyo batu ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa. Référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Moi j'ai pas peur ya koyemba parce que naza bon chanteur, naza na voix puissante. Bangonde bazana ba ebika ke non nding na calculer kala we un bon premier voix. Omondinga zana. So nazo yemana na kalsaneti na bando yemana mona mai na ngana wenge ye. Mona mai no nani? Ba masa na ngati. Héritier. Dona wenge na zalaka. Kabose. Na wenge na zalaka na bango. Yo mona ngo wapi ba artiste ezalaka ke no azo kendeka fu matolo banaka abandika première chanson kaso leader amati na podium. Leader. Déjà wenge. Abandika. Limbondo. Soko tangi belé na kati na bango ba kima na poto. Esprit wenge. Mais esprit wenge yango beaucoup titre. Monte esprit wenge. Yango kande bozo mon esprit wenge. Non, esprit wenge ça ba musicien. Esprit wenge yango na nozo mona. Koye bo moni ke mutu azala na adresse. Ça c'est notre wenge na no yango wana eloko liboso. Po mona mwana so moni mwana bana wenge na ba flat ya ba bon marché wana baraba na wenge te. La sonne nous on a fait Fabregas Maïs. Hein? La sonne nous on a fait un gola. Ngaza na relation ya bien na ba artiste nyoso ya Congo. A part ka oso me ko chaka musapi boye. Personne m'a connu, on dit quel bien. Ailleurs, il y a Fali Bato elaki yango donc makambo ekende bien.
mokonzi This is London. This is London City. Saint-Valentin eye! Saint-Valentin eye kovibre makasi chez Jongade nganda ntaba oyo ezali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris bisika oyo moto nyonso azali koya mpona kose détendre kitoko mpona Saint-Valentin oyo boyebake chez Jongade nganda ntaba batieli bino 3 jours ya ambiance mpona kofete Saint-Valentin. Ça va chauffer! Vendredi 18 février 2022 bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 double office oyo akobini sabino joli kitoko na barumba pe na badanse ya mikolo yo na niveau ya 2 fois te oza kolia oza kopina oza kosepela Saint-Valentin. Pe samedi 19 février 2022 bokozwa CNL Alligator et les autres bakosepeli sabino na miziki kitoko po awa irataka nango te. Pe dimanche 20 février 2022 sombela suka bisanga bokozwa Emile Alias de Mingongo la voix qui cloche et le mwana wenge muzika pusana tofanda ça va chauffer et kozala somo na niveau ya 2 fois te po chez Jonga denga ndantaba 3 jours ya Saint-Valentin et kozala somo adresse ezaka kase moko 12e rue puis Dixme 94 310 Orly tope obengi na numéro ya téléphone oyo 063 54 75 181 oza mobimba chez Jonga denga ndantaba yango nde ezali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris. Non, c'est trop fort. Ba supporter bagangi. Merci à vous, fidèles internautes. Bozola Nabiso Nafimu, c'est bel ou bien Peggy Titan, le Parallèlo France 24. Donc, grand merci à tout Bozola Nabiso partout dans le monde. Merci à Joe Lili Atal en chère annonce. Merci à Karine Zololo, Moté Ma Liberté Closet. Merci à Karine Biasaka Mosé Raoul Litono. Joe Lili Atal à mon papa. Je suis avec Miel de son, Otozo partagé plateau, Nasser Nanga, le piment de la presse, Ololo Tokoluka Mato Sololana, Miel de son. Par rapport, il y a année au Tikoleka 2021 par rapport vision il y a Miel de son Nengenin Maramozo Kende. Déjà je suis avec lui na plateau Nabiso à qui je vais dire bonjour Miel de son. Bonjour et rebonjour encore. Je sais pas, bonne année à vous. Hein? Ouais, bonne année à tout le monde qui nous regarde. Bonne année na ba abonné nyo sur Fimu na Fimbu. Bonne année na batunyo sur bazoyo kaka préambule parce que zana katsako ba bazo bakonda ezopesa ba moi santé ba bana besoin de perdre moi poids bazo perdre yango pe kaka na ba mélodie donc voilà quoi. Année tu as dit que année où tu aussi là to côté 2022 nouvelles années pas Miel de son. Nouvelles années que nzambe abateli biso parce que la pandémie o les cas qui a ba coronavirus même il peut bande ko belé mais biso tout ça na chance ndenge nzambe abateli biso ti lelo donc l'album Préambule Bimaki depuis 2020, le 20 décembre 2020. 2021, Zubisomo ba turbulence et tout, mais à côté à Souka Nzambe Fongoli. Alors non voilà, c'est maintenant Préambule Bandosala Mamunango, to outil Afrique du Sud, to petit concert de l'année, donc pourquoi pas concert du siècle parce que ceux qui Miel de son l'histoire concert au tozo mona qui pas vite azo le canal que meilleur concert pour 2021 il y a Afrique du Sud il y a Miel de son est-ce que tu assumes ça le seul concert il y a kitoko il y a son il y a bien qualité artistique à la hauteur il y a salle image à kitoko plein na salle et puis artiste à liboso na salle yango pe ko beta na salle parce que artiste belé ya biso ba beta na Afrique du Sud baleki na Afrique du Sud na ba salle de fête ba restaurant banganda okoko tata na sala munene mais po bimsa son un modèle est-ce que vous reconnaître quand même année wana héritier watana be pas beta na Afrique du Sud son ya bongo te na salle wana pété musique pe modèle wana te. Pourquoi Préambule ba clip nango elandi ti 2022 ça ba bonus ou bien ça ba stratégie Miel de son elagi c'est album eza costaud parce que au moins il s'agit peut-être que ça ba playback ba clip mon ba playback au tiers rideau ya noir au sali na yo OK non to ko sala na biso mais force ya ba chanson na eza ba chef d'œuvre
il faut yeba ok nango malembe po eza album te neti ba o ezalaka 2-3 semaines 1 mois et qui est cholité o eza nde album ya vie ya artiste quoi voilà on peut en position nini eza positif ou négatif pour Miel de son étant que Yom tozaki na studio omoni ba retomber nango omoni okotcha na position nini eza très positif parce que oyebi que particularité album oyo album mosusu po faire voyager orchestre ebeta concert bato bayoka nzembo na faut peut-être nzembo moko peut-être faire tourner yango na promotion ekoti bato dia bakomo oyemba ngo mais siko biso tozokende ko imposer bato album boke oyebisi bato ke notalaka ke bato ya mbongo neti bakasereka neti ba docteur Kumasamba neti ba Mohamed Moleka ba nani muso azali na salle wana ba papa bonjour ba nani muso bazali na salle wana bato ya mbongo banini ba Obed Nzao bazalaki ebele bato wana nyonso ya Miel de son bavandi na bakiti omoni kiti ya boye nayebisi bango bovanda j'ai envie de chanter yo mona ngo wapi ba artiste ezalaka ke no azokende ga fu matolo bandaka abandika première chanson kaso leader amati na podium leader abandika limbondo ozopan mbala moko musique ekomi nango ya limbondo mais nalobi ke non nayebi ke bambongo ezali awa bato mbongo baza awa mais botikelanga temps nayemba qui avait produit Miel de son en Afrique pour la première fois na musique ya Congo artiste asenga public nege botikelanga temps nayemba mais artiste bazala peine à moi folie na bango boso mati na podium alingi bato ba ya wana ba pusana parce que même ata zo katana même voix ezana ba perte makela bato na public hey yemba to chantez avec moi nalobi te ba comprendre que voix oyo so na zolo ba que la voix la plus puissante de la République ba comprendre que ça peut tenir na 10 chansons avant que l'intervention ya na ko benga bato sikoyo bayaki po ba ntsafu la podium na 2 dernières chansons na beti presque 6 chants après 2 dernières chansons tozo betana ce qu'on a lobby que non bon voilà na minute oyo ba bazana na besoin okabela biso na epsa mais na lobaki bongo neti ba fongoli ba chien méchant est-ce ba mission bazongi bien podium ezaya ko ina mabet tala zoa marocain zoa s'il vous plaît chef d'orchestre zoa alors à marca où c'est c'est yaza yemoko ndenka lokola yemoko na yeso dia ko sala émission na bakombo ba tuté s'il vous plaît et loko na zo bebisa chronique yango na komba mutu fi boye nango ka banani et ce zo na marocain ndenga sana très propre ndenge mona mission uti na mikili moloko azabi yaka na bo bazoa yo parce que omoni reflet wana et mona na ka soko tali mutu koyo telema wana po baso mobimba osoko pa ete 4 saisons azui malili aye akbeti Chentemba akeli susu Afrique du Sud akeli susu nani Lubumbashi kalatie awa banini akobeta sumo tour Angola azongi akoti Turquie Paris pezali neto yo Lyon ezali mikolo ya mbosa na bino posé na moi neti bokomelinga pressé nini yango nga mona zala pressé te mais si vous êtes en train d'anticiper biloko botika ekoya na tanango ekoya na tanango Miel merci parce que vous présentez biso bandeko to profite to profiter kana question moko ya suka mais question ma réponse yango na tero talika bana boye on comparer au moins musicien outi na peut-être États-Unis outi na Panama aye boye banini mais so tali na Miel hôtel la TV bandeko ba koleka na kombo na o tikaki bakendaki Afrique du Sud te o lelo ba tikaki bakendaki Afrique du Sud ba hôtel comment Miel de son na minute ba yebike o ke na stabilité orchestre ba mission ba ko kima o boye na yo question est-ce que ceux qui na mouvement il y a des titulaires na ba doublir ba pesa avantage na ba titulaire to na ba doublir donc ba o wana ba longwe ba doublir ceux qui peut-être moninga atali que non tellement la place susana moninga pende atali que non stabilité aye répétition abetine ba kilote ya ba kapa
ba t-shirt akapa ye siko atikala ina kini ese akoza na esengo c'est normal botika te kozwa ba émotion ya ba jeune o bazosala na cité boye nango okoti na lupangu ovandi tozo travail ba artiste bango yeyo okopande ba o baza valable pona koyemba na ngai ozomona nga lelo naza te du genre boyemba bobomba nga kutu nalinga na yemba botikala na bongo boyoka nanu. Moi j'ai pas peur ya koyemba parce que naza bon chanteur naza na voix puissante bango nde baza wana bayebi kaka non ndenge na calculer kala we un bon premier voix omo ndenge aza wana so nazoyemba na ye na kanisa neti na bandoyemba na mwana mai na nga na wenge ye mwana mai no nani bamasa na nga ti yo do na wenge nazalaki kabose na wenge nazalaki na bango kasi te oyobi o raisonner mwana mai na yo nga mutu nazokatanga lisolo parce que comme un intérêt na yo ya polémique oyo ozoluka olanda te koluka ngo comme un intérêt na yo te nga mu nazoloba nazo inventer kaka ba chanteur nanga comme on nkala oyo malgré aza un peu fouillard na répétition na pesa ka conseil que petit na sozo ki mamba rap et bon ma yo moko ye pas kendaki Afrique du Sud mais zo mona te zo comprendre te que muto a uti libanda na kini ya lelo ba basket a pembe boy banini et comme passe ya merci beaucoup Miel de Sang on continue là yo je donne à Natacha Natacha oui Miel de Sang ba tebele ba mona ko ba collègue ne ba mona rozara vraiment vantard te siko yebisanga vantard na elo ni na sali vantara bozala lendo mi mona ka on dirait l'équipe de musiciens no yemba mutema mabe vérité nde angwana esala batu bongo mutema mabe ti mama nde na yawa so na lobi ke non petit na ngamboloko er na zwaka ye azalaka boyeti ono lobaki non asa fier pour ni na lobi ka te eza vérité eza réalité so balaki so photo na ya 2019 na siko okopaki petit comment mata déjà ba avion petit comment zo ba connaissance petit ba comment kobenga e bani ba pesi 1 mois avant ni na flat nanu bani petit zo na malili 1 mois mais vous comprenez? Parce que ce que lobby vérité, mon commission que non, ils ont orgueil. Non, moi je n'ai jamais été orgueilleux. D'abord de nature, nazala nanga timide. Tu vois un peu? Nazala un peu timide, donc réserve nanga et puis ça va battre sous moi. Ndenge zalaka. Mais et vos apaisements. Yango moni que non ko bangele ka bango trop. Ah, mutu wana ena bakisi na yazo kanga biso ba voix, mais bozo banga. Merci Miel de Sang. Bato ebele ba na posa ba yeba Miel de Sang na format yo. Les rois de la forêt nazana ba formation musuo na zwaka déjà ndenge na lekaka vivre la musique et pas vieux beaucoup ndenge nazalaka pena vie na ngampela et pas les rois de la forêt na ko formation de leader. Ah bon? Ah ouais. Formation de leader. Na kata wenge musique à maison mais est-ce que ozaki na micro oya suka wana micro mo asuka on se zotala la samba bu micro asuka wana mutu nyonso ayebi ke no soka ye wana bayebi ke no te wana nkale donc loba ke nga na tiki so nga na za wana banini er na tiki er mo moni nani tade aye ko ya wana ou bien café room ou bien na ba petit na biso musu er na tikala nga moko wana na komo pesa ba bana musume micro suka wana ya double revolver ya ki pona uzaki na micro na yo te double revolver omoni nga naza na makila mulele na soto proclamaki yango na Bruxelles premier voyage na nga kaka na soto proclamaki yango bani wana kutu banogolias bazalaki basele yo bazali ba J3 ba capuchin donc biso tout à part les marquis to betandule banini ekomi na nani moko banini ezali nsembo nini nsembo nini wana susu chamoko boye kaka na bandi opanza banini vietso ne bukalobi ke yazalaka timide baser babendanga penda donc t-shirt banini ekenda donc na sentiment babendanga exiko na kokota na salle na loge na fa na lobi c'est moi double revolver chef de guerre kombo na bapesa ngo yote tete mutapesa nga kombo te mutapesa nga kombo te yo mo mi pesa nga bakombo na nga nyonso na mi pesa yango teme ezala pe bien tikala bongo très bien
si comme maître de son lelo ndongo mona papa na yo les grands formateurs Weranson ndenge bato ebele bafingaka ye bakoyemba te esalaka onde Qui a un talent. aza na talent te Un formateur à cause d'un talent. Il y a Ba- mon ba- besoin na lobby, bato yango nani yango? Bato nini? Bato nini? Bandeko na quartier latin. Parce que au monde a Mikolo ne m'a les canaux entre formateur non encadré. Kofi Olomide et Weranson. Il y en a bande comme Soussou. Il y a quartier latin, il y a des quartier latin bazolo ba ke Weranson, azan un formateur mais sans talent. Ba revers masa na ba revers. Ah, ba revers. Yo monana orchestre mobimba génération bo diembelaka mutu moko. Est-ce que Weranson a ba F? Te nazo yebisa yo. Te ah poser 3 questions dans la mort. Tous sur la macambo, ils ont engagé déjà combat de la forêt. Il faut faire beaucoup d'attention, frère. Oui, oui. Yo so ko lobana mal ba master quartier latin. Bato basala ba sangani bango tout liboke. Pourquoi ba glorifier ka mutu moko fali poupa esili. C'est très bien dit. Mais pas na biso. Ceux ba glorifier ou faire, ba glorifier héritier, ba glorifier miel, ba glorifier benani Fabregas, ba glorifier Robinho, Déplique. Tala siko biso tozana ba gloire combien? Aneti nzambe na bango wera, nzambe na bango, na ba ange Gabriel, ba ange nini, tout biso siko. Azan nzambe na bango parce que mutu asala batu. Ya sala batu. Omoni a part Papa Wemba. Le formateur des idoles. Le formateur des idoles, Papa Wemba. Après vieux beaucoup, les rois de la forêt, Tilelo, ils ont formé Tenet Bango. Beaucoup fait l'omide. A formana. Arrêtez de bien. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Osotu na ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Otu tengi na komba fali poupa. Oh. Na soleil wanga. On se rend pour répondre à ti. C'est comment tanga ba kombo batu na loba ke doto tanga na ba kombo batu te comment déranger nga. Parce que quand on parle lobaka ke bana. Ah lobaka clan wana omoni ko sangisa bango tunde ya bien. Omoni ko sangisa bango tout ya bien. Ko sangisi batu wana bando tanga bango baza combien de responsables so tangi na bana na bango. Na ba koko na bango na ba oncle na bango na ba ozo sangisa siko tout wana ba combien. Mais na kati ya combien wana muto bazo mona ba ko pesa gloire moko. Mais alors, te yangona siko box compara makambo te. Eza te bato so ba vendre ba meli ba whisky papa ba ndiolo ba biloba loba bino boye na ngona TV beaucoup non. Bien de son na makambo formation oyo to moni ke yo o agir très mal mama kasi omi oboyi na wera mais na bande kono misusu o to moni par rapport à ma formation o ba agir le quoi yote. Donc ça veut dire que tu es à moitié wera. Otuni na répondre yo na question na yo. Ozolo banana ke non bandeko ya nini wana bandeko wana ya quartier latin basangani bazolo ba mabe pona
yo moko moto olobi yango ngai te na répondre eloko yo pozo mona ngo pe internet non Encore répondre à tes nga naza répondre à fidèle. nga naza non nazo répondre na question na ye Ah, très bien. parce que soki oformule question mosusu okozwa mpe réponse nango baréponse ezangi nga te j'en ai tout vous voyez luka koformule deuxième question na ndenge mosusu nako répondre mais oyo répondaki je te dis d'abord que le bloc là tout le bloc là bango tout wana hein bango tout wana eza neti balobiki bosangani bino tout mais bozotala bozani badéséquilibré Somme. soki otangi ebele na kati na bango bakima na poto nazobisa solo bakima na poto na liste ya bato ya kokima na poto okotalaki baza makasi ya koya koloba mais okima na poto oyokisa déjà famille na bino mpe soni na mwasi no na bana bakotuna yo papa akima déjà na poto tozela ti donc mais sikoyo Weranson aza na chance akozala na bana oyo oyo bakima na poto mpe bazali mais kozala na bana oyo bakima na bango na poto te mais bakóma balider ozo comprendre baparticularité yango wana il faut bosala quand même bapart des choses bakima na mikili te mais baza balider bazo encadrer bana mosusu ozo comprendre c'est clair et net de dire que lui il est le formateur des leaders il est un format bas leader ozo comprendre bas leader Mais aza na œuvre te. Nde bato baoloba. babi ke Weranson talent eza te œuvre eza te je sais pas talent eza te œuvre eza te décortiquer ça talent eza te œuvre eza te oui c'est que bato bazoyeba eloko babengi œuvre te bayebi yango ta bayebi eloko bato babengi œuvre te bayebi eloko babengi comment dirais-je nasukaka na œuvre wana ozoloba Oui, très bien. parce que ye même ata kaka œuvre omoni sikoyo ba œuvre na bando tangelo sikoyo omona na kaka ka ndenge vi abendaka souffle neka bolingi nzambe te œuvre ekota ntina baéglise paster avandi bolingi nzambe te ozopana yango wana ba œuvre ka ndenge atie boye œuvre bato bakolanda yango ozopana pepe tokenda na babachante ka babiloko wana mikie baœuvre oyo ezalaka na soki ebeti kaka boye bani meme na baéglise moto aoyekola clavier faka eyekola nango ata bolobi ke oyo eza ya Thierry Sainté moto abetaki mais badirective azwaki yango wapi epa le roi de la forêt Ah bon? ozopana ozolobaka evention ya na baœuvre te okoyokaka no baorchestre ebele ekenda evoyage boke place mo basengi miso boyimbela biso nini kala ibwingi eza baœuvre nsoni boyimbela biso Augustine krakumba padadadan Augustine yo nakini fifi mandara kolela yo eza baœuvre te ya baœuvre te bolingi kaka ayemba nini ayembaka na voix likolo neti miel Nayebi son okoki koexplike biso na phénomène wenge donc bato wenge. ebele esprit wenge bato ebele baoloba makasi mais yo mpoza mieux placé ya koexplike batelespectateur na biso ya film na film esprit wenge ezalaka na nini nango mais esprit wenge yango bokuti ti moni te esprit wenge nde nini yango ka nde bozomona esprit wenge donc esprit wenge eza bamusicien te esprit wenge yango nano ozomona ke oyeba omoni ke moto azala na adresse sasa wenge nano yango wana eloko ya liboso mpo mona mwana so omoni mwana bana wenge na baflate ya babon marché wana bala bana wenge te ah bon okomona te mwana wenge azofutela kinkuku mo boye na nani ezala te na esprit wenge papa wemba ayebisaki biso yango inzo ya ngolo kaminio ya ngolo nkentu ya ngolo mvwatu mpe ya ngolo kento mpe ya ngolo mwasi ezaka mwasi me nkento oza mais mwasi bato ebele mpe bayebi na bango kikongo te wape mieux placé oloba ona lingala me yango wana zoso esprit wenge nano yango wana bana wenge tolingaka nano échec te très bien mwana wenge azalaka toujours na délire moko boye na allure moko boye omona kaka so oyeba otali kaka ke non acontrôle basket na ye bien mpo alata yango ok ozopani mwana wenge eza déjà soki otali ocomprendre ke non aire mo boye soki omoni ye musicien te mais otala kaka ke expression mwa langila eloba nani naloba langila wana tro mwa langila neti ronel likompa moto alobaka ezalaka mpe ozopani l'esprit wenge
ça englobe beaucoup de choses. Donc pour nayo esprit wenge za stabilité. Ezaka ke no balekelaka biso pe te omata likolo ya zola mwana wenge te odenda wana parce que soko ye na bien tosola na bien mais la kata maison mère so ye na ndenge mo boye ebimi mais bino na bino pe bolingana te bozala pe na ba guerre d'esprit. Faut pesa pe ba exemple neti yebani tokabwana déjà kala tozala sous place moko te tozala sous place moko te muna muta koma patron na kwena ye yobi na wenge bimisa combien de patrons wenge ka maison mère to chaku te wenge ka maison mère combien de patrons eza ba patron te mo bo afanda na mikili oli ovimisi mabundi pa oluki mwa forme oyeba nini 1 mois 2 mois na Kinshasa banini ki okosi bana bato banini bu okimi te ba o basinyaka galera kina moi na nani tu wenge donc bino bokoma na bino ba patron yango ne mte pousser bino bokabwana tokoma ba leader formation na biso tout esilaki et comment siko tangue no ba petit musuba ti ozo ba formation donc biso siko to bandi ofana kata to komba leader muna mutu banini le roi le fora pese ma muna e ba mpifo bo mona te ma biso to sala relation nous allons na Sankara d'écoute wewa mais relation ni wewa c'est un collègue bien omoni lisolo ya Sankara depuis to yo yebi ba tutu balongwa maison mère soki ba bimi na maison mère Sankara régla bango to mona héritier to mona vena biso babe makena ni okenda Ferrego là maintenant nous to mona vidéo ba les boga vidéo to moni Sankara de Kunta à saleli miel de son moi vidéo ya mafinga te obima na porte to ezala kaka même sous que non pire PC awera mboka moko parce que to mona vraiment vidéo mo Sankara te erwera lobi ke baba isa mwana bateka mwana te yo Sankara so ki ko finga nga mona te na mokili ba otala ke non mais miel la finga awera te atikala jamais ko finga awera bosiko yo ko kendo finga miel la ngopwani abanda ko finga moni soki ba masa muso ba bando longwa na colère moni effet ya kanda ko longwa okepe asaka père na yo mais okokende pe na kanda mo bo olobi biloba loba mais père afanda lelo a esquissa bana na etu ozopan siza bana etu Sankara bando sala ba réplique otala ka non aniati pour peut-être otini mutu mo bo ya saneti a manqué yepe ake ko sala contre-attaque on comprend mais nga marocain chef d'orchestre jour mo bo mona na TV te azofinga petit nanga nzenze wana donc so otali écoute omoni abimia oyeba te ya besoin musicien omoni neti mwana mo asala na pasteur mon église a prière trop intercesseur on comprend bien éduqué ozomona ba okendo finga te e bongo Sankara yo akosala pété pas à ebike soki na sali ozala par défaut le long rumba est inscrit na UNESCO rumba oyo lingara mingi est-ce que le logo ozong sabat na moi nostalgie te rumba o lelo monique lelo to lo bake bo ambassadeur parce que so tali rumba comme le la patrimoine na biso réaction miel de ça et puis sika biso ba tozo sala rumba ngo raison to betana rumba go tozo lo ba petro betana il s'allie bien question il s'allie bien betana rumba oyo betana rumba yo nio kwa manango na maison mère lelo Rossignol Lazare Rossi Rossignol chante ike osonga na bomwanda nakola na maboko mayo ekana bengaka yo papa lokola nazanga baboti loboko esimbanga na loketo lelo ekangelinga porte ike ondiminga na nyokwama na bolingo na yo sala ozonga mikoleleki mingi sala oya enzote kabi kokondonga aussi Saki baselia do bibla
bébé bolingo bomwa na absence na yo papa ekumbi liwa na nga pene ntango nalelaka bolingo yo ozalaka wapie ekana olela yoza wapie yolali wapie pulusi encore ntango nalelaka bolingo yo ozalaka wapie ekana olela yoza wapie yolali wapie pulusi bolingo ya motema enelinga na bolingo nga nakosuka wapi jolili ya tala boyinga olele ekapulusi jolili ya tala en chair et en os bolingo pasi bolingo etumu bolingo souffrance maître d'Aduboto je pense lisolo ya rumba oyo osali mpe bien obete biso rumba baémotion eza nini lelo toza inscrit na rumba oyo moneli mpasi na maison mare oyo oyembi mpe banzembo lelo eza inscrit na UNESCO mais nazaka na sentiment ya reconnaissance et puis ya plaisir ya comprendre que bareconnaître yango parce que rumba eza neti nzete ozopande eza nzete oyo eza na babranche ebele ebimisi mpe bambuma nango vous voyez donc lelo musique africain bapuisa trop na rumba vous voyez yango moni esala bacoupé décalé de tout ça ça vient de nous là ça vient de nous okay. Donc bien de son je pense que merci beaucoup pour la simplicité parce que opesi biso mwa temps oza na répétition ndeko na obotani maison mère aobeta lobby na Istanbul, héritier Watanabe. Est-ce que bien de son peut avoir un mot pour lui par rapport à tourner naïe à autour à Istanbul étant que ton frère? Ouais, de bon courage et puis je vais encourager encore aussi Fabregas Maestro na moni pe Ernazoe a na moni affiche naïe hier couple ça anniversaire il y a 10 ans. Ah, okay. 10 ans naïe à carrière en tout cas bah mourir à bonne musique pourquoi pas bao bazana Istanbul. Azaye mon côté Azapena Robino Mundi Bouye Pazo fêter 10 ans carrière naïe d'ici là Kalamine. Ah ouais, donc voilà, mais aussi mon Isaac wenge donc n'habite il y a un petit débat mon oeza stérile quoi parce que wenge zaka wenge wenge zan c'était wera mosisa denga toloba donc pourquoi dans ces temps tous abi sonner sur ba branche pourquoi pas na pesi ba bonne chance hein ba beta mais à condition on a comment pesa bana mai to beti ba album ba concert faut les gars na TV. Oh. Bah concert faut les grands na TV parce que capacité oyo yembeli na album ba sepeli mutu voix kitoko erozo na concert ba yo kango pe na parler ki mais obi concert ko to leki na album papa mbaba benga e grand chanteur pour na bandule ba live ozopan ba live nde ba lobaki papa mba c'est un grand chanteur taboulé pour na live ba yeba ke taboulé c'est un grand chanteur ozopan Ferregola na yeba Ferregola za na voix puissante neti ya ngai pe boy na kaka na ba live
na studio donc parce que biso tout toyebi ndenge nini elekaka na studio bakoko droppe si oh mais nga na boye na nga oloba makambo ndako bato mosusu ti omonte pardon naloba ndako na po baya kofinga nga kipo ani azopesa biso nalobi epa na biso nalobi mingi epa na biso donc bandeko na nga bazwaka courage ya kolekisa baconcert na bango na tv kotia yango na internet na son ya bien ezala te kaka no tosalaki direct te badirect komo boma mpe miziki est-ce que lelo mpe raisonna osa featuring na bandeko na wenge musique maison mère non nayembi na bango déjà trop nayembi na bango trop soki na musique na biso bacollègue oyo nazala na bango oyo nakobule koenvisager featuring mikolo ezoya wana eza mirage supersonique ouais mirage supersonique donc je suis en train de voir un peu donc parce que mirage supersonique nayokana na été musique nebetaka lisusu nga naza na besoin ya bamusicien te yo préambile eza vraiment na marché okonoyemba na mirage musicien mosu akozaza na succès mais aza faux chanteur nakoyemba na ye te bocomprendre ngai eloko bino bozocomprendre te écoute un peu frère te yoka nayebisa yo tala misi asilaka te papa wendo kutu aye kobeta musike na baage moko boye lisusu ayembi nzembo te pas mirage ya cimetière te aza na voix na ye aza na nalobi nga nazoloba ne na cadre nde tozala na ye pa mpela mambo quartier la te ne nayebi yango te yebisaka na quartier la te ayemba ye nzembo nini asala ene ka vocal shari bari likambu te nazotala baparametre mosusu wana kutu botyango baparametre wana nata sikoyo ekomi parametre ya chanteur oyo nga nakosala ne featuring na mikolo oya soki arrivé tokosala na biso eza problème te soki arrivé tokosala nga aza na relation ya bien na baartiste nyonso ya Congo à part ka oyo soko omei kotiaka mosapi boye encore mpe ndenge oke papa mino akumisaki avofinga fe gole folata cache te esalaki yo ndeni ocomprendre siko mais siko bien siko soki pere azoloba bongo bomoni teke nofi po bando obetele maboko opane ere nga nalobaki na Kinshasa wanga ke non le deux voix puissant ya Congo ezaka nga na fere gola alongwa kuna fere voix nini ye mpe voix nini etali bino ça va comme la biso soka moi de mabanga poto clôturer faut appeler ça programme apesa biso calendrier na ye pe parce que calendrier toyokaka na miso na mato ya bato o na munoko ya bato plutôt o miel kala mingi te Angola kala mingi te Lyon ye mo pa lobi yango apesa biso pe soki calendrier ezali programme nini nouvelle nini normalement on est en train de travailler on a début de l'année toujours travailler sur un calendrier avec des dates précises CG Azawana et puis à Rosolango na porte-parole na biso qui pas vite Azali il va passer dans différentes mais qui va vite à lobby déjà que si wana ezaba programme si on dit programme mais ba fixer en on a noté date précise mais programme ezali déjà que non pas pour parler ezali déjà que non programme ya Angola ezali mais date avant va passer au calendrier faut que nos dates auto choisir yango yo après voilà ba calendrier ko bimanango et vos apaisements na yebi ke tibo tala ndule wana Afrique du Sud ba komo banga me bato so to yika bana ndule anzamba ko beta danger e ko humilier bato ba oyemba te na yebi te est-ce que ça sur concert na bino ya Paris Robeta à Lyon nga déjà na senga na nga ba excuse na bandeko nyonso de ba diaspora tout na oyo ba reprochaka biso d'autre part bayoka biso mawa tozana ba palais to futaka tozana bana tozana ba taxe foncière ya kopesa na babisika banini tozana makambo ebele tozana ba responsabilité fu bafongolela biso ka motema mais mabela bino pe ba musicien bozwaka mbongo na kini ata moi école ezate vraiment
mama bakestion mosusu yo ozoloba wana bani so yo namona neti ministre enseignement oyo bakangaki akomwena namona neti oza ndeko ave wili ata badon na este yo neti ndeko ave wili bango moko nano baministre bambongo ebele toyokaka na matoi oyo alie mbongo boye oyebi eza baekole combien esa mpe bien so bamoni par mois ya mise zela nanu wana ya problème te na kikwiti bana bakendanga maître limbondo ozali ne na wenge na kikwiti moi j'ai un hôtel les écoles te mais mais ozolalisa bato moto ata ake classe na moi na buta oso wapi fo alala ti omoni sikoyo nazoloba nanu baoyo nanu bazolia apenda bambongo yango oyoki diakome baekole oyo tika nanu ekoya bozela na nga naluka mbongo ekoya obonga naza nao nala omoni sikoyo yango oyo eza wenge Merci beaucoup, bien les sons, nous sommes arrivés à la fin. Mais tellement, et comme moi, c'est mi live, Tolinga, Toka, moi, fidélité zéro. Hein. Et ça, la moi, bien. Fidélité zéro. Prenez ça là bien parce que yo ebiga nenge zalaka. Merci na maître Limbondo, papa na Ephraim. Merci na Joe Lili Atal en chair et annonce. Merci na Angèle Moussaïli Magizembe. Karine Biasaka, Moté Maraouli Tonon. Vraiment, nous sommes avec miel de sang, de souligner nécessaire. Ma fidélité zéro, Zali Nzembo Oyo. Et ça, la plaisir na batutu, album préambule. Déjà, tu retires la miel de sang. D'habitude, Joseph Pembe Noala. Ceux qui aussi la miel de sang. Binano, soki na kufi na susi. Kobanga teka tanga moto. Tiango moko kolia manga na kati. Lonango na palais du peuple. Nzetango fruit na mwe kozala mitema. Kwesunga bae bazana susi. Baoyo miteme soka. Baoyo bazanga bespoir na mu. Janobi nano mon amour. Katima bolingolo parfumé. Gisette Pelete Alpha Mouya. Katima bolingolo parfumé. Mère Mazé Binano Roger Bajoko. Otikanga na nyoko mata pene na epomosikani nazokufa. Eza lokola mbisi babengani ye na katama eske ya kovivre. Jano binano olakaki mabolingolo parfumé. Portail ya bonheur nango kangi. Oyo ya malheur nango fungoli. Binanga yo bebisi. Jano binano. Maître Omer Benza. Ferro Bougena. Bolingo sundala na motema nanga ekomi opola nekropola kokundango eza te kolobaki nanga yo kende koluka mosala nde ebengi yo papa yo kozonga nzoka yo kende mpe ozonga yo bala mpe obota papa bombela ngai nandimi nabokolata mwana patience na fidelité jour ekofutanga fidélité foutinga loko zéro tikinga ya pamba Ibungutulu belisinga liboma jeno binano pardon Ibungutulu Zabe no sala nini na mokili papa pour papa si aboyengo binano
kasi lisimi bango nyonso makasu na bipuka na bokolela yo mwana nandimi nasalela persévérance patience na fidélité jour ekofutanga yo fidélité futinga eloko te etikinga ya pamba olingo nebelisinga liboma janodinano pardon bolingo nyonso natikali milelo na milelo nandimaki te jolili atala ye nandimaki te poison kasereka ye nandimaki te moamede moleka ye nandimaki te nga nandimaki te ke un jour nakobota mwana na mwana ye na papa na ye oasasine evi nanga osalisinga watina papezame evi nanga vinanga ye nasala nini obandela bolingo zero ezalaka nzaka veo nzaka ve vinanga ye nasala nini Merci beaucoup. Là, c'était bien des sons. Là, c'est même musique à maison mère. Bien des sons. Comme dans ce cas déjà l'émission. Moi, quelqu'un m'a banque pour te clôturer ma banque. Pour te clôturer l'émission. Ah, là, je vois déjà mon vieux Roger Bachoko et Roger. Papi Congolo, le portefeuille, Nabosani Ote. Nabosani Pété, donc antidote des bœufs de Bafor. Mais mon ami Alain Katanga Katangé. Maître Tony Dalai Lama, donc Francis Kizaza, le président Francis Kizaza, donc il n'a qu'à tirer bakin, il a passé Bambote place à Zali, Nabosani Pété, donc Maître Ig et K Pouloussi, Maître Dadouboto, donc Fabrice Mbongo Mondele, il n'a qu'à tirer quelque part quoi, donc Bangotou, King Ramsey King, hein, Chris Ramsey King. Après ce Bambote place aux Ali, lui donc c'est le jeune manager, donc voilà quoi. Par là je vois encore Maître Limbondo, le directeur de la sécurité. Alors quel est le problème hein, dans la maison mais c'est problème sans problème, sans rancune. Takimisa par Lingomba, Maître Limbondo te. Hein? Takimisa par Lingomba les araye. C'est wana fotu na yemo quoi. Boyo ebite yo leader. Wezala wa mbolo côté. Ah, ils sont marocains. Voilà, il y a carte des artistes. Voilà. Juste contact, il faut moi contacter na bateau yo. Balingaka mingi parce que bato musu baloba pour encore rejoindre dans moi pas si. Non, bazo abiso. Dans le studio. Pour y baper dans le studio le bel moté. Single, yango moni ilo toto yemba awa. Na bisa que déjà na débit awa malgré ba téléphone na bino na bani nezala moins compliqué. Donc ezoya bonus ya préambule.
Générique paysan en 4. Et ça n'habite Azab. Baya oyiba susu awa na habite baya oyiba. Parce que au dimanche c'est dans na oyiba. Ya on dit miel à tolala. Toi awa. Toi awa. Kwa lembe papa na bana amba mukasi kwa lembe biloko na emoko kamba mukasi kwa lembe mukasi kwa lembe abeta moko moloko tempo madoke na solo papa na bane mukasi kwa lembe Papa na bande Mohamed Moleka Papa yo Kamba mingundu Yesi mutombe Amelia kwe bombe Semba koteka bombe Moloko Ngunga zopike maloya bombe zopike bongi Ngunga zopike maloya bombe zopike bongi Tabakao Akwei Alali Akei Asimbi Akeyo Bombe Amelia kwei bombe Biloko na yo moko Félicitations bien de son. Après bolos na yebisa bino ke biloko na yo moko. Wenge en force. C'est quoi cette énergie? Énergie oyo nango ane oyo c'est quoi? Biloko na yo moko kamba ngumbango bosi goke. Heima kamba ngumbango bosi goke. Félicitations 1200 dans ce déjà aussi. So koti kutu na marokaza. Oye patenga. So koti kutu na ba Instagram. Ogendo kuta penda biloko na yo moko. Te okuti penda vie moko penda. Ya star munene mboko. Mais azana banini. Kanganga mandra rima. Oye za siko na générique toto sala. Réplique, c'est préparé pour la biloko na yo moko. Natala boy na moni vie abi na ngo mabe. Yango so yango. Ili yoni monani. Ili yoni monani la pere o. Amala na motigili yoni monani nyamfe. Amala na motigili yoni monani la pere o. Onela tukola kama itena ela. Asukola kama itena ela mayo. Bango babangi
Jefferson Makungi, le Monique Piana. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.